Mbote bandeko na lisusu liboso na bino tosolola mwa mokie mpona TikTok ndenge ezokabola mabota na biso, ndenge ezokotisa bakonflit na kati ya mabota na biso. Yango lelo nasepelaki tosolola kaka mokie mpona TikTok. Ndeko TikTok eza mabe makasi, surtout mpona bapapa. Bapapa babosana responsabilité na bango likolo ya TikTok. Papa akokuta mosala aye asukoli alie avandi aokanisele o mosusu te. Babosanaki babosanaki bana basi. Kovanda avandi eloko ya liboso kozalaka na moto ya papa eza kaka TikTok. Papa kotuna teke bana bokendaki classe to bana boliaki ou bien bozana ba devoir wana papa batuna yango te. Batiki ba responsabilité wana kaka na mapeka ya ba mama. Seke bango babota te. Première bolingo na bango ekoma kaka TikTok. Papa kovandelo na TikTok lokwa mwana muke ya 15 ans. Papa na ngai bosilika te ezaka vérité na zoloba. Parce na moni ba mama mingi bazolobela yango. Yango nga lobi lelo pe tika pe na lobela yango. Papa na nga to changer. Comportement nini obokomi nango bandeko na nga? Komo ozoya bozobosana kozana bana. Ndeko na nga uti musala. Tuna bana. Basalaki ba devoir to basalaki te. Solo na bana na yo. Me yo omonaka uye. Osalika makambo nyonso efalaki osala. Obosani na yo okuti na oka na TikTok. Eza nango mabe te, mais quand même tosalelaka yango na ba limite papa. Tokendaka nango ti bongo te tozobosana mabota na biso. Toza na bana bango nde lobi na biso. Tango tozokoka kozwa contrôle ya bana na biso te. Pesika bolingo nyonso na kati ya TikTok. Après 10 ans, bana biso bakoma banani? Papa na ngai. Bino nde mitu ya ndako. Tango yo mutu ya ndako mani deja kotengama. Likolo kwa ya ba réseaux sociaux. Ebongo bano baroya na sima. Bana na yo mo bakozala ndeni. Papa na ngai. Bosala effort. Ba papa vraiment bosala effort ya ko diminuer ba air na bino ya TikTok. Na yebi ke bolinga boete ba papa. Papa mi bakotala ba osilika makasi. Mais bosilika te papa. Vanda vraiment koma mutu. Tale eloko ozosala ya TikTok ekobotolo nini? Ndenge ozobosana bana na yo, ndenge ozobosana mwasi na yo. Tosala makasi vraiment ba papa na ngai. Tozongisa bolingo kati ya mabota na biso. Tolongola TikTok oyo na kati ya mabota na biso. Eza nango mabe tokosala na biso yango, mais toyeba ndenge nini ya osalela yango. Biso tosalela yango mabe makasi. Tosalela yango mabe parce que tobosani mabota na biso likolo ya TikTok. Ba mama na yepe lisusu na ngamu na biso. Biso pe nde misusu. Tosala 5 jours. Tosala ka na 2 jours opema pa miso la na jour moko soki asali overtime. Mais ba jour no ya kopema wana mama na ngai olio vana na ndako na yo obongisi ndako na yo otali chambre bana na yo bilambani ya salite biloko ni eza malamu te po longola. Yo kozala wana tongo okeka otiki bana na classe tango zozonga yo wana obandika na TikTok. Tango obanda TikTok wana okomona olambi te. Ozwi mwana mkozani na ndako soza na mwana 2 ans to ya 3 ans okozwa ka iPad ozwi opesi pona nini po lero ozotala TikTok mwana déranger yo te. Yo wana okobanda na TikTok wana obandi depuis tongo wana oya osituka kaka kokoko lero bana bazobeta porte bazongi deja baozonga classe deja. Osikalaki depuis tongo olambi te bana bazongi okomo beta misu boye oh
okomi wana bana baosenga biloko ya kolia okezwela bango kapi na bada na lipa opesi bango na jus mo otikalaki depuis tongo likolo ya nini likolo ya TikTok mama na ngata yumu omona olambi te omona lere papa zoya to azalaki libanda azalaki te aza na nzela azozonga ata mosu abengi oyo azozonga omonaka leka na migdano te leka na migdano osomba mwa biloko ya kolia na oya nango me puta mama nango otikalaki depuis tongo na ndako ta likolo ya TikTok olamba te ta likolo ya TikTok bandeko na ngai tobongisa koba mama yango TikTok yango eza likambo nini na biso na namona réseau mabe lokola TikTok te bamama na ngai tosala mwa effort tala bapapa batikeli biso baresponsabilité ya bana bakipaka bango vraimen te nayebi ke bisika bozondimake makambo nazoloba eza ya solo eza kaka bapapa mikie oyo bazalaka ayebi oyo na ndako aokontrole baomweka bana me batalaka na bango te surtout bapapa bakongole batalaka na bango badevoir ya bana te ezalaka kaka biso bamama siko ntango yo mpo ozwi omikotisi na TikTok wana ndeko na ngai okoti nyonso mutu makolo okotisi na TikTok ko bana bakozala ndenge nini ndeko na ngai tosala makasi totika makambo ya TikTok oyo soki biso bamama totala bana biso bandeko na ngai tala bana bazobeba mingi likolo ya nini parceke biso bamama tolembisi tozoki pe te toza kaka toujours na TikTok mona mama mobimbo ovandi wana 30 ans 40 ans toza kaka toujours na TikTok kaka papa lembisa mwa moke papa oyebi badiplôme oza nango oza wana oza docteur oza wana oza ingénieur me koma obosani badiplôme na yo nyonso okomaka na TikTok eza soni vraiment papa eza soni makasi mama pe ndenge moko oza wana o infirmière oza wana o boye me nyonso obosani na yo soki okoti na TikTok okomika ndenge moko na bana mike ezalaki mwa message moko ya moke bandeko na nga bolimbisa ngai soki nalobaki mabe nakozala nabeti libaku na elobeli na ngai me ezalaki mwa message moko quand même ya kosala mpona tosungana mpona likambo ya TikTok parce que ezwi le devant na kati ya mabota na biso en tout cas il faut vraiment tolongola ngo totia mabota na biso ezala number 1 parce que balobi family first na banglais yango tosala makasi mpona mabota na biso surtout bana na biso oyo baza lobi na biso mpe tobosanaka te kokontrolaka bango surtout papa yo moto oza likonzo ya famille kontrolaka bana na yo baoyo ya mibali deja bakolikoli tala ndenge bazokoma babandi na kati ya bamboka oyo toza ya mipaya parceke papa oza wana bokipaka na bino te botalaka bana bandeko na ngai ezalaki ka mwa lisolo moko ya mokie nzambe azala na bino soki nzambe abateli biso tokutana lisusu see you next time.